kaka tant Marie-Laure abandé ko ya ko sala bato ba live kaka bato boza na réseaux sociaux boza tonda na kuna Marie-Laure azosa ba plein et mutu tout abandé ko benga zo ko intervenir bon reconnaître pe mutu na époque na moment wana YouTube Marie-Laure azo simba YouTube azo simba na page na bango wana comme page en côté za déjà komboni na mbela moi moko na kitcha mtem na côté l'été hein na côté l'été nazoya nde ko laksa bino ke soki bo attaquer ye boyeba comment ko attaquer ye pour échoyer bazali na page na bango les news des stars merci beaucoup la famille bazali na news azo tia penza de côté aka merci beaucoup de quoi aka off god azo tia penza les news des stars à côté na YouTube au moins les news plein YouTube plein talaba Marie-Laure que non sommes na 10 téléphones parce que ça qui saturé 10 téléphones wana na ba fille na ba garçon ya Congo bazo le kaso l'équipe Marie-Laure te au mona liona olamba mutu boye ayamba batu ayamba ba mura ayamba ba mania ayamba ba tutu na Congo ayamba ba sicha kapache ayamba ba grâce temo ayamba ba tutu sauf personne mutu na moment wana o esenga ke aleka wana siko afinga ye moko te afinga ye moko te afinga accompagner na batu siko bilo bolingani elo ni nesila te makambe bimi na réseaux sociaux ya zui clan kana eza fali na nana bino kana bino eza niki point bas après moi j'accepte que bataniki boa ko pupola ye. Mais bon, bate kazu mobile bato. L'homme de quelqu'un, c'est pas, n'existe pas. Okoko za mobile non andako. Dès lors abimi, akelinga mutu. Et ça faut pourquoi bino bo kondana kabasi?